Et en arrivant à la partie, il y a l'université, il y a eu trop de combats dans laquelle nous avons appris que kolukate naye ba source na yango et puis naye ba ce qui ezalaki ni. Alors ezalaki sur quoi? Vous pouvez être, et même à l'université, à l'auditoire, les gens comprenaient que tu étais intelligent. Mais dans ce qu'on tango esala que non, baleka na kopesa makamususu, baleka na koluka, babimisa maloba, que ceux qui ont azuité, na suka nango yo okoya. J'ai fait 3 ans, la même année, toujours GD, 3 ans Mobimba, trop d'échecs, mais je ne comprenais pas. Tu peux être avec une personne au travail, première année, mati otikali, au sala recours boyi otikali. Beaucoup de batu mususu, na même année wana, au sali makambu, mais aussi mbarate, yotika. Na toka msingisi, na unaona ya kwamba mandoto zote ambazo ulilota unaipoteza. Hakuna hata kitu kimoja yango sana bana basi ndio kumona mibali ndenge na ndenge balekana zela na ye mais mon côté a réaliser ko pesa ye mariage parce que sur une dimension mutu ya bongo spirituellement abongi déjà ba capacité spirituelle alors takabandoto sans kokanga donc ezina bato zolanda biso ba esikokayo ba ibayo ba boto no biloko ebele prière ezina makoki na pouvoir ya kozangisa bato wana kimia mbote balanzi c'est peut-être une sous na mkola lelo émission na toujours récupération émission aux sala qui va bana nzambe partout aux amis vous se retrouver dans émission les émissions to yambaka toujours basala nzambe au boebi tous un invité na biso ils allaient apôtre César to redécouvrir na même sur la plateau peni na ngalo ba na ba fidèle international sur zo la biso na kafa kwa moi mais to sengi na yo partout aux amis na kafa kwa moi dans différents pays yumtu ozolanda émission oyo kobosa na te ya s'abonner pe kobosa na te ko cliquer na prochaine notification en fait que ba émission na biso nyonso ba ko mal bosso wanda ko bino partager émission commenter ce qui peut osa na problème benga to orienter ni ko ko sala po oyo ba ko kutana toujours na oyo ezali basali na nzambe émission oyo to yambaka toujours basali na nzambe to yambi oyo ezali invité na zo pesa déjà mbote place azami apôtre César bonjour. Bonjour papa, bonjour. Merci papa. Avant toute fois que tu les connexions à biso, au dédicacé maman on a beaucoup ensemble. Baba katikati na laisu tunasema accent na tunakutolea imuda. Uwezo ya msalaba na nguvu ya Roho Mtakatifu iambatane nasi. Shetani aanguke, Yesu inuliwe. Napiganisha nguvu zote mbalimbali na mipango za giza kwa jina la Yesu. Sonye assiste nuto bikalobo kona emission oyo. Moto tuwa kolanda yango atato la yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. La fidèle internaute ya bobenga biso, ozo déranger na recommand na appel pour na ko découvrir aussi aux alliés émission na bino. To ba suivant émission aux émissions chrétiennes pour tenir biso regarder les alliés émission auto ya toujours basala nzambe pe to découvrir makambo belé na kati émission. Mosala nzambe c'est ça. Ba fidèle internaute bazolanda yo po ezani no memel biso na kola lelo. Oui, nalingaki nakoba na enseignement sur la récupération. Ezamoko ya mission onzamba pesibiso pour le moment. Le kola na lobela qui la fois passée ba récupérer toujours eloko oyo ebungi. OK. Vous savez tant onzamba sali moto. Ati promesse na katia moto. Alors les projets que j'ai formés pour vous n'est pas un projet de malheur, mais de bonheur. OK. Tant que vous avez un bonheur ou anate, cela veut dire quelque part au bon gisiango. On a devoir pour récupérer bonheur ou anate. Donc récupération est une dimension ébélée. Il est l'objet, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Mais lorsque tu n'arrives pas à prospérer comme il faut, cela veut dire que tu y as perdu. Okay. Il faut que tu récupères cette prospérité. Okay. C'est très important. Donc la récupération est une dimension ébélée, ma dimension spirituelle et ma dimension physique. Les lots, pour la récupération dans le domaine spirituel. La récupération est le domaine spirituel. La première des choses, où il faut c'est le spirituel qui influence le physique. Okay. Donc le monde physique as un esclave, il y a un monde spirituel. Ça là, ma casse dans le monde spirituel, pour
partie monde physique. Mais si dans le monde physique, aux âmes casse et qui dans le monde spirituel, aux faibles et aux difficiles, on est parti dans le monde spirituel. Vous savez, quand il y a Goliath et David, Goliath est qui est lancé, c'est qui est monnaie dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, Goliath, malgré monnaie, il y a le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est qui est alors que David, dans le monde physique, azala qui mouké, mais dans le monde spirituel, azala qui mouné. Puis que azala qui mouné dans le monde spirituel, et c'est là qui a mon Goliath et le col la bataille sur la somme a été, mais à mon le col en tête. Ok. Alors, au coyer bandé qui est au bout ici, ma dimension, ma capacité spirituelle. La première des choses, au coyer bandé dans celle-là bandoto. Au solo tandoto, au solo kangate. Au colo tandoto, soit au kangindam, au sous perdre. Au colo tandoto, au nakacha butu pezomoni na solo. Mais oser chez Tuka, ozo la mukana kacha ndoto, hein, unatoka mgusingisi na unaona ya kwamba mandoto zote ambapo ulilota unaipoteza. Hakuna hata kitu kimoja. Esa basi ya moto oyo na dimension spirituelle aza manipulé et à perdre ma capacité spirituelle. Tant que je bongi ça, ou l'otindoto, ou kangite, cela veut dire problème na yo, esa ma casse pour les capter de prière na yo. Il faut que le kabato na zam, pour baser na onction, pas impacter les sous. Ok. Tant que je l'otindoto, ou kangite, la deuxième des choses, ata, il dit koloba, au kobi que ma promesse non réalisable. Mon toiseau tabandoto a kangite, il dit pour tel sa kobi que ma promesse non réalisable. Bakoki ko lakaye loko, mais pour que bakoki se loko balakaki, c'est tout un problème. Yango isa na bana basi, bio komona mibali ndenge na ndenge balekana nzela na ye, mais mon côté a réalisé ko pesa ye mariage parce que si on est dans dimension mutu ya bongo spirituellement a bongi déjà ba capacité spirituelle alors takabandoto sans kokanga. OK. Bon Moussa Nzambe, par rapport aussi à la thème où toujours parler la récupération. Est-ce que ça peut nous récupérer dans la façon ou bien aux conduire à niveau de thème ou bien ça jusqu'à que Batouazoloba, Tozoyoka façon Batouazoloba, mais dans la présence de Miso Bouye, pour Yozoloba, peut-être Zobala n'a dit. Oui, c'est possible. Nabiki Angwe Bele, dans l'andeli moi, il y a Pasteur Moko, il y a l'église Jutel. Na Kisangani. Ok. On a pasteur wana akufaki. Bato mabali. Na bandote ya na kati église, j'ai parlé sur Jésus. Directement na Evitaka Papa Moko qui prêche. Ba ye na mwana wana ebembe babwa ki na kati église. Azali susu. Et tant que babwa ki ba to subande kutala ngana za mwana ya Toma Haiti na bali na kuli na miracle na moni miracle na moni makabre beli na zela ya papa na biswana église à l'époque izala ki muke makasi tango babwa ki mwana wana bato bazoli la panique au nom de Jésus-Christ de Nazareth mwana zonga na bomo aneklete mwana telemi onji bande pour la taille et azongi na bomo akufaki mais onction ya récupération et kozongi sa bomo bisikaliwa etangamaki na moni mutu amibale azalaki na mbongo baeskoke na mbongo bakimie na mbongo mutu wana aki mais tosambeli mpo na ye prière eloko ya liboso mutu wana bisika azalaki azomona ondire bana bazolanda ye azomona ondire bato bazolela na matoi na ye asesitiwaki liso te deuxième jour maboko eza bloqué jusqu'à ce qu'il comprendre oui nazwaki nakimaki na mbongo ya motu moko ifuza ye nde osala ngapi o motu wana anso asalaki eloko te mais prière tosalaki nde ezangisi ndeko wana kimia efrappe na badimension wana donc ezana bato ozolanda biso baeskoka yo bayiba yo babotono biloko ebele prière ezana makoki na pouvoir
ya kozangisa bato wana kimia mpe korekipere mbongo na yo. Jusqu'à ce que ndeko wana abengaki ndeko wana abengi alobiki s'il te plaît nakimaki na mbongo na yo ya kozwa mbongo na yo bimisa biloko otinga na zolo. Très bien. TV eza radio te. Très bien papa. TV eza radio te. Opesaka micro to nakozongela yo. Bonjour. Bonjour, merci. Comment on a frère Jonathan? Jonathan, frère Jonathan, TV eza radio te. Parce que on a choisi la norme à moi. Et le bonini l'émission na émission. Merci pour la parole. Je remercie Dieu de m'avoir fait grâce. Merci. Je remercie Dieu de m'avoir fait grâce. Rokutanana, apôtre César. Je peux dire que biso bato tozolu kwa kotanga pona ko espérer que un jour torobonga na nzela kotanga eza pas sur potangité. Je suis une personne oyo abundaka na vie amitangisaka makasi. Pour commencer, Nazaki Moutoumor Nazaka Maël na humanité, très intelligent, pas vraiment il y a qu'à m'inventer, mais c'est ça la réalité. Et en arrivant à partir à l'université, il y a eu trop de combats dans laquelle nous avons appris Koutata, Kolukate, Naye, Source, Nayango, et puis Naye, ce qui est Kini. Alors, Ezaki sur quoi? Vous pouvez être, et même à l'université, à l'auditoire, les gens comprenaient que tu étais intelligent. Mais dans ce Kanango, tant que ça là que non, bale kanako pesa makamususu, bale kanako luka, babi misamaloba, que ceux qui ont azuito azuité, na ce Kanango yokoya. J'ai fait 3 ans, la même année, toujours GD, 3 ans mobimba, trop d'échecs, mais je ne comprenais pas. Tu peux être avec une personne au travail, naï, première année, bamba mati au tikali. Au sala recours boyi au tikali. Beaucoup de batu mususu. Beaucoup de batu mususu. Na même année wana, au sali makambu, mais aussi mbarate, yo tikali. Et jusqu'à ce que ça fait un jour, comme on scrollait dans les réseaux sociaux, je me suis tombé dans l'émission Oyo Apôtre César Banaï Kosala. Il parlait sur un sujet na Bosanango, mais itikanga makasi. Et je m'en souviens, na souka émission, papa Pesaka, numéro na téléphone. Et le quoi na monaka, c'est comme si c'était une profondeur. Oui, c'est ngaki ke makamunanga lo simba. Tu papa va ne kulubilo langai. J'ai pris le numéro, j'ai appelé papa, Apôtre César. Et on devrait maintenant, pour Makamunanga, il fait qu'il te coûte un papa. On a eu à parler. Papa, il y a un Makamusu, Oyo, Batu ya quartier, n'est pas né au Salam Makambongo. Parce que dans le quartier, je fais au moins 5 ans. Je vivais là-bas. Au moins, dans mon ça gentil, tout consort que certaines personnes vont l'ingauter. Pour faire 2 ans, voire même 3e année, c'est un qui n'a pas. Papa landelinga na ba prière nazaki mutu moko mayele mais makambo ezo simbate mais tant na kutene papa landelinga ba prière. Je vous dis, la première année où on s'est rencontré avec Apôtre César, c'était aussi la première année où batu bayeba pena ki nazaki mayele. Je distinguais directement. La première année, je distinguais. La 2e année, j'ai distingué. Et nous sommes maintenant la 3e année aux Ali, elle en tout cas na LD. Je peux dire, grâce à Dieu, il y a que Nasalraka Nakutanana, papa Nangaou, apôtre, Nabenga Kende Moussoumi Nangaï. Comment tu peux être intelligent, mais tu vas reconnaître intelligence, il faut la prouver, n'a pas point. C'est comme si quelque chose tombe. Papa Naya qui peut en témoigner, le roi n'a coutani le sous-suna, si j'ai écouté une amrambo Nasalaki Nango. Récupérer quelque chose que j'avais perdu, l'intelligence. Tu reconnais en toi que tu es intelligent, mais na misu ya batu moi pouvoir me c'était parce que ozaka na katia kobalukara sur même eloko ozako échouer. Mais gloire à Dieu, depuis qu'il n'a kutana na apôtre César, tout est devenu normal et je suis maintenant conscient que je suis intelligent et pas seulement intelligent na mutu na ngamo, grâce à Dieu aussi qui m'aide na ba prière on a tika papa na ngaité ata lo lengeni na ko tika été. Po ina yebi place ni na bandi na papa
Asunganga Tilelo, je remercie Dieu d'avoir rencontré cet homme de Dieu. Okay, merci. Fidèle internaute, au-dessus de Mambiso, grâce à Nzambe na nzela ya mosali na ye apôtre César esalaki a récupérer oyo ya boutsaki ezalaki nini ezalaki aussi mayele na ye oyo bato bazali koreconnaître lisusu te ke azalaki mayele mais nzambe comme azali nzambe ya bolingo na kanal ya mosali na ye oyo ezali apôtre César nzambe asali ye ngolu ayebi korécupérer oyo eza yaya abungisaki yo mpo ozolanda biso oza baproblème ebele oza basituation oza na kotraverse obungisi mpe makambo ebele obungisi mpe biloko ebele soki obengi mpe mosala nzambe akoki mpe kooriente yo mpo oyeba korécupérer oyo ya yo mpe obungisaki yo moko oyebi malamu ya yo eza nini obungisaki tokozonga nanu epai mosali ya nzambe apôtre César papa nazongi nano epai na moke par rapport ya ndeko na biso nati kolanda témoignage na ye clair na bamoment difficile oyo alekisaki ya kozala un peu désespéré na vie par rapport kazaki mayele mais mayele ne ezalaki sous komona na tike na miso bato kazaki mayele mais grâce à libako malama kutayaki na yo mpe nzambe azongisi na nzela oyo bato bakomi koreconnaître ke azalaki homme sage mais na nyonso wana papa est ce que expression bien te miracle oyo bino bozosala wana parce que je sais bien ke bana papa edi na bal baza toujours bato batambolaka na simplicité bato batambolaka toujours na crainte de Dieu azosala eloko comme azosala te na yo moko esala kokoma tanke bamakambo bozosala. Vraiment, nous disons gloire à Dieu parce que pour la lobby, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'était pas facile tant on déco ayaki comme on a biso. Il y a des choses spirituelles où on s'en va par rapport à la classe naïe, où est là qu'il y a une force démoniaque qui dans la famille par-ci par-là. Pour partager qui naïe, pour la délier et le lot à venir naïe, ça rassuré parce que classe, et ça assurance. Pour ma ministre traité, ce qui autant été. Ce que je peux dire, peut-être dans la déco, le Dieu de mon père a été nabal, dans un mot pour moi, on a dit azoko ba kusala tilelo naza na église naza awa na Kinshasa église tozana limité première limitée quartier Forgeron première limitée quartier Forgeron au commune triangle juste na direction Air Congo ou bien na direction ya Bishop Walesa Kabundi donc avenue Malundu numéro 3 nous allons kawana lokola mikolo oyo depuis jeudi 9 tobandi séminaire il y a 11 jours nous allons pour la récupération de 16h à 19h aux ana Kinshasa aux ala biso libanda aux ana bande pour la Kinshasa vraiment yaka et si aux a peine un problème numéro na biso téléphone ezawana plus 243 84 055 33 51 plus 243 84 055 33 51 vraiment, il y a 4 ou 4 ans, on se l'appelle à yo et cité. Merci beaucoup.